na bandoto nyonso bolota kinani akende kinani atikala kina mbeto wa akende ki wana akeinde gini a survivre ndengeni apporter image no ndengeni azaka na forme na yo ndengeni na bilamba olataka koma alors yango izana bilamba kosomba na magasin te e akana molimo lelo bino bandi comprendre quelque sorte message yango comment mutazo tambule sika na yemo na musika mutu aza derrière ye mutu munene alumiki bakoko imaginer déjà que c'est Konde qui est derrière lui non lilobo bondime eza liloba solo ya watinda ka garde corps ya moto na moto soko zana bolingo makasi ataba za 5 ataba za 10 ataba za 20 cortège o epesa makana bino bandime liloba baya mokili bayebi kozwa yango te parce que ya bino eza spécial mais si que Satan pesa ka oya ye bato na ye modèle ya cortège mususu mais bayebi ko telema liboso na bandime liloba te. Mais comment bateau bazana misu bazo mona ke muta telemi mutu muke atelemi balobi muta za derrière pe partout sikazo kende eza mate ya munene bino bo comprendre ngo boko isango lokola boyo ikana bateau pe suki kana na mitema te mais ça na bino lokola libonza eza na bino lokola souvenir tout le temps osana problème il faut yeba ke oza yo mokote derrière ya quelqu'un ameli bota liloba on kola pese za cadeau misu na bino mamoni malheur à d'autres personnes ba mona ikoute ba yoka ikoute atate que un jour quelque chose de meilleur boye ko bima et malheur na baninga mo suppose jusqu'à présent ba ozela e uta kuna po ba memango awa mais yawa bimisi yango awa po ekende bipa union. Est-ce que vous êtes capable pour nous véhiculer le message? C'est un message que la pesi. Kaka bato mitema o ya likolo nde bato ba comprendre ngo. Il est vrai que mutei ayepsi my own nyonso ko la pesa ka pona moto vina oti obotami wana CD wana cassette basi basalila yo. Aujourd'hui vivre ka réalité ya de jour au jour et ça bien écrit, bien enregistré jour boy ko leka boy jour boy ko leka boy. Mingi bakanisa so akumi na place azana malade ya besili non. Calculer dans nous banda obota mi kombele maladie ça qui peut grave peut s'en sortir là mais bakanisa so comme ne sika ana nzala vie sili non nous allons tant monsieur ezale le pour kolatala yo ondimika biloko abolia ou bien zondima Jésus Christ de Nazareth mi ba comme tant comme na carte na libali kufa bi oui vie na ngai suki na ko vivre surtout non dans monsieur vie ezo continuer plus meilleur que oyo passer na ngo. Mais quand je suis comme place à Zobotate, n'a pas la peine de parler au mot finger, par contre, il y a le Nasuki. Au Sukite, parce que tant que Bango va critiquer, qu'on a l'école, va pointer yo courage na yo, no kondi madame humiliation na yo. À partir de l'humiliation, on a une récompense Kolanda. De chaque temps, bazo humilié, chaque temps, on se retrouver dans problème. Chaque temps, on se retrouver dans épreuve. Épreuve, nango soko vaincre, et un salaire automatiquement réservé. Salaire, ce qu'on vivre, au vaincre, au longi, au zongi si ma bête. Mutamutami transformé. Zouan zoto nao, to sa volonté ayao, salama ikola zotinda. Ezaka konde abanumona na bisika nyoso te. Na yo, bakumona oke, mutakota na séjour de mort bimisiye. Amen bande kuna Kristo. Mais bino moko comprendre ndenge. Ata mudamuta telemiao. Akataki bato mususu atelemi makambo zanga ça veut dire tango bengi ça veut dire pe meza sote avant mona vie na koyoka bato azoyoka lisote na mission zo mona subiete donc départ ya total ti azo benga na fo ezo kangama prophète awa nga moyete ça va pas peut-être d'ici là je vais mourir nini ususu wana en tout cas ça là quelque chose. Malobezo aussi là. Amen. Bon, le gros bengi, c'est la carte totale. Si on a cette occasion, tu repasses à des passages. On a aussi azui big déjà, boy langa big, boy langa papier, testament. Dès qu'on a bien continué le testament à messa. Parce que Monique, ouais, si on a battu kachoka, yé a commis one. De ce dit, mutazo yoka le sauté, mutazo moi le sauté. Ingolo bani.
Abi na se ameki hôpital mais nazo comprendre so vite c'est une tine hôpital. Mais kokoma ndeko na bino lo yembo ka moko mwa lo sambu mato ifungwani ndeko na bino tala mato ifungwa mekanga maki wapi namoni prophet na mais makambo nyos na mona ke uti wa eke wapi pe mais ils ont bien mais comment pour mingi ba dire ça bino église na bino povo bika ka agi bongo ya telemi na minute na seconde et pour na telemi ka na minute na seconde tant luyembo peso lega yena munoko kuyemba ezate ayipenze mbongo tikango lenga mwa ufuka mngoti ezate ya kulala pour battu musuba témoignage mwa ko bomba makam peso afungola yemo ko nda santa kinde boko comprendre bien autorité monene mais na 2 minutes mutatelemi ko tambola sute nyose zongi na nzela mais bino nyose boza capable ko sala bongo ata yeliyo yo moko na ndako so ya wavandi mu otosaka yao ya wavandi mu mananzoto na yo okobenga pe mutu te mais mwana mke azosala miracle misala minene na mutu kati ezotambola ti bazo ya ti na accident mwana iloba pozo apena accident lobaka ase akendaka nzela mosusu lobaka za mutu amisune kangama kamwa na nzoto na ye baluki bino na makama aneo balukaki bazwa ata 60 bandimi na ba accident po makila wana za cher. Est-ce simbi? Mais ce moment le baké oh sala ki be akufi c'est dire ako tambola tanto mutuna iloba makolo libanda. Mwana iloba tambola mobimba no na lilo. Tika batuki batuka bafinga bacholi bacho. Depuis que vous monez que vous avez un éliminé le couta, le boyo, ils ont le couta seul. Vous avez un fanatique. Amen. Na oyo sedo esimba mi alikolo mukili mobimba batanga te sede ayawe yeko tanga makana mboka ko bata mukili ba moni mabe mutu ana photo lukisa ye sotali ba message ya kana pareil. Toya kubambilo makamuna kati na lisangana batinyos toya kumeka yo kan lelo wana ti hotel mwana to kumeka yo abakaboya boya na bino ataba message ngweye na mutu etela ka ngote bi merci beaucoup na tiaka merci na effacer message yo zo milo bilanza tambo kene pe bisika mingi lieu public so va beta toto bolombaka tellement que prophète dans ça erreur c'est des tango beta bino nyos na munoko prophète azanzambe est-ce que c'est normal les recommandations de kona bino te yona un jour et ko pesa ba oyo bazami tu na maseke courage na puissance ya ko longola ndeko na bino prophète c'est un homme comme vous. Nzambe zanzambe kombo nzambe Jésus aza Jésus kombo Jésus konde aza konde kombo ko na kombo nzambe akonde te za erreur bongo yo kombo no soki eza so kombo les akusa yo kumisi kombo ya muto moko bongo ya yo ba kumisi mukolo nini mende kuna bino zaki na résultat bo mwana ba okanga ba jeunesse JMP mende kuna bino robi ye moto ngana kende na buka dance bongo nga na kuvanda na kiti babuka dansi mukolo nini pas question na kubine na moto te ko adorer moto c'est erreur ata ko adorer konde ndeka telemia wa c'est erreur kombo nzambe akon non Jésus Christ mutazo bundana na konde ndeko na bino na bino mutu mususu te rien qu'au nom de Jésus Christ de Nazareth bobamba ba kombo belé sur ndeko na bino te beaucoup memaye moi mukena libunga pomo ko le musus yo ko sera fanatique lelo lobi ba créer makamba koshi ndeko na bino makambo moni ba komi na krakana maboko ba bi na banda ukumise pam nzoka ndaza aventurier le même instant okokoma kaka na makanisa za aventurier oko justifier ko te oluka ko raison te oluka ko explication te si ba mingi bazaki pawa prophète bazali banda na église na bino wana na tina tiki prophète à revoir Matthieu wana alongola Matthieu misuni mazaki ka prophète amen alléluia mais kuna libanda comme mingi ba utaka ba koma ka ba meilleur ba chioli koleka ka
koleka boba komana na wate tamusoza parmi na boba kende kufinga iloba libanda plus tard koleka de voilà que ça eloko teke bolingi konde bien bolingi surtout bolinga Jésus Christ de Nazareth pas le loko sepela na ye lobi ko critiquer ye. Est-ce que vous OK hein? Vous comprenez bien? Si toi un système oyo eza na kati na peyo kolinga ko flatter senge bolongo la flatterie na liloba meilleure flatterie c'est la volonté ya batela le sang la prière du peuple de Dieu bakoyo ki sana pasité bakobebi sana pété chango na motema na yo kocha donc yoso prophète na biso nde un jour prophète na biso lobi comme prophète wana prophète na bango wana pour même un message ya kaka bandimi lobi azongi sima bakoma na nini monsieur tango zaki wa comme prophète tango bimi libanda monsieur frère yo wana un jour richesse on kola zo senga kat na bino boza nango permanent na kat na mitema na banzoto na bino richesse ya komo a modote zala nango permanent sika nyoso kei ndenge boki a demanja za matemo bimba kola pesi kat na bino yawe mobimba avandaka epai na yo ndeko na bino tango zaki na mwana abandoko adore modote mais loko prière na eyebisama na bino na bando senga so ndeko na bino afuka na mtu ambeto kombo modote nkolo nzambe na ngai nzambe tata lakisanga esika na kosambelo o esika ya solo mukola suka miso na yo na ngai mona na tête à tête. Amen bandeko na Kristo na bandolo bateke lakisanga mosai na nzambe ya solo na bandolo lakisaka kotenga ka lakisanga église ya so mais sona bando senga ke pes lakisanga pasteur ya sol nyos bako wako ya na ya antichrist na ya esprit de python na esprit de mer okondima facilement de longola valeur ya komba moto chana nzoto komema valeur ya komba moto te diminuer bolingo epaina eke côté longola diminuer yango mais joie bolingo ya 100% chia tata kat na motema no chia Jésus Christ de Nazareth kat na motema boki yango boba yaka pona ko meka bozana bino na capacité bwana possibilité na bino ko meka mais ndeko na bino akuna te ndeko na bino pesa meka musale ya kosakola boboto na yao pe ya kosanzula kaka yao yo moko na nzambe na yo so après ce temps au réussir sur rien vous pouvez réussir on a raison mais ko boma molimo te molimo c'est pas un homme molimo c'est cette puissance qui est en train d'agir tout le temps en vous et cette puissance là c'est pas pour une personne tout le monde en a ici mutonyo ça notre Saint-Esprit oye ko vanda kana ye oye ko sala pe misala mais ceux qui ont kondima muke Esprit Saint ko vanda te Sozana kubanga esprit saint kuvanda te. Soza toujours attaché na corps, na nzoto, na zoa, na nginda, na zoa boy, na bala, na tambura boy. Longola tout le temps penser wana tel que motende ateakia. Okon mona mutu busu chômeur, 10 ans ya za chômeur, mais monene pe matama koleka utu mutazo sala. Mais muta simbi pe azotanga ba dollar mais on comprend que les autres on dirait ezali on dirait zate. Et ça kana mukilité. Bana ya pauvre bazolia kama tembele fufu so ke tala fufu musu bazolia wana na nzungu bazolambela. Riche ako sauter albi. Oh nini? Oh salité. Fufu ngo boyebi komona ngo ba pesa ngo. Pega matembele mais kono tola bana ngo matama iza kuvimba mabumu pe complet amen mais kono tola pe mwana mususu nzoka ndako moko ndire yo tali me batango basala ndenge ni bakoma na ndako abo ndenge ni bato baza bien kota na kato tala soki baza bien okonde kuta banzoto ya bana tanto bongo
Mais comparé na oya yo obolia ka fufu mwindo o sentir que oui moi poids izali akotindika pe moi na riche akwe. Amen. Tobite que badinoso basala toujours pauvre. Et ça na période pesa mapona moto azala pauvre. Et ça na période et pesa mapona nzoto moto à se réjouir muke. Et ça na période et pesa mapona moto un jour à se réjouir pe mingi. So zape mopona nkola ko banda réduire réjouissance na yo poza na katikati. Akope ko réduire réjouissance na yo pauvreté ya atala kat na soko za ko sepelaka pour la richesse. À tel point que Jésus a le baki malheur aux riches. On y a ce batanga 1, 2, 3 batailles et vimbi, na God et vimbi. Ah, je suis bien. Vous êtes bien, vous êtes malade. Vous êtes malade. Amen. Il y a un peu de provocation, même motazo kotake, mutuka kum kum, yona makol. Ah, tu as kotika bango, tu as kotika bango. Kosutuka kuna kuna likameseye akachu. Makachu ndenge ni meyo muta makolo na suki yango bandotela obandi pe kokumba maboye mebilo kwane memeli moto liwa rapidement mukolo ye tango kola programmer yango pona yo jour ko ya e ko kozo de torte mais so se précipiter o lukango na makasi ko lukango na kanda ko lukango na concurrence na souci po moninga zui tango ko yela yo e ko zala de torte pona yo. Donc la possibilité il y a comme un commerçant monsieur comité na uzoteka saki moko makala réjouir sala makasi sepela parce que monsieur na comme à degré à saki makala te but monsieur bayaka mais prophète ngam nikolo musana ngazo tambola te biloko neso na oteka itambola te okana somba na somba na Dubai na somba na Chine est-ce que monsieur ça joie occasion ko somba ta moi carton bo ya biloko Monsieur somba kama liboki ya makala aka atandi na porte ndako siko nani azana mawa koleka mais yo so moni déjà moi au matin biloko wana okay pe okay okiti pe ozongi obile zo tambola te mais se réjouir c'est pela kenkolo na sina comme pena niveau mususu oye ko ya situation yo ekozala bana iloba yeba ko accepter situation yo so zana ngo lelo. Il n'est pas pour accepter situation que vous avez un lobby. Et c'est la situation dure, et c'est la situation ya kimia, et c'est la situation ya réjouissance. Bokiango. C'est à tel point que souka ya prière, ata ok. Et songa makawa mukano na yawe sa. So mukano no yepo bela, me bela. So mukano no po malade sile ko sila. So mukano ezali ke ok, ne pas monsieur ok, so mukana na ezate mais monsieur bakenda pa ka trouver liwa pa zongi kawo. Donc convier vie charnelle te kotanga ba sedo nyonso ya banzoto te yangona même ba sedo nyonso ya mateya ya nzoto yangona zo régner na bisambel nyonso wana yangona zo kosa peuple de Dieu yangona moye baza na capacité ya kozwa cantique nouveau ezate moye bazwa cantique de racheter ezate parce que lokola nzoto zo tinda na makomi ya nzoto. Il y a de ces écritures saintes et zo se besaka nzoto pe écriture sainte nzoto zo limbula écriture sainte mais sangele molimo e limbula ba écriture ya bi. Amen bande kona Kristo ba bien les écritures saintes. Les écritures saintes, ce qui veut dire, oyo assez akimi déjà na makila, ma boko ne ezasu na makila te. De sanctification au bachel boso SA. Donc oyo longwe nanu na vo wana sang. Oyo comme ko yokela makila ekela munyoso mawa. Nde muto anda ayebi ko zala toujours car abandi ozwa Saint-Esprit pour elimbola ba écriture. Onyo zali kuna na sprigo etonde na nzungu etonde azokolia soso ebona boy et pas ne Saint-Esprit eyebi ko vanda te jamais evanda te Saint-Esprit pour toutes les quatre êtres vivants ba na esprit mais pour esprit pour ça le feu aux non sanguinaire. On a Esprit Saint et sala, mais si on a sanguinaire, Saint-Esprit et sala te.
Peut-être pour mosala mokili pour bitinda ya nde kaisa ezalaka. Pour défendre valeur ya mboka. Pour défendre pour ennemi ya kotate. Wana eza mosala mosusu. Pour oyo nyos baza bapinga bako mituna mais alors l'église biso pe ndoko to sala ko eza mosala commandement. Pe mosala ko défendre ya ko veiller za ko sentinelle. Sentinelle tango eza na parcelle zo veiller. Moyibi so akoti moyibi ayaka na ngongo ba permettre yete ngongo ba autoriser yete. À ce moment-là le sentinelle a la capacité d'agir, a le pouvoir d'agir. Si c'est défense, c'est pas un péché. Parce qu'ils ont commis un mal self-défense. Pour comprendre le message de Tata, ils ont une loi et pesam na binote. Moi, lingi que Yahweh avant de m'accorder, mais pas comme bien. Bino bozo ko bangombe, bozo nyoko la bibwele, bozo sala boy, bozo ko makokata kingo ko gorger, maboko na bino tondi na. Mais pas de bazo comprendre kakate. Église wana batika ba pekisa misuni. Église ya bandoki. Jusqu'à présent, nous sommes solo na bawe. Si tout ce comme si kabateka bangombe bakobenga na bino. Kokendo te Mateo ne sika bateka bangombe na batomson na basoso bakobenga na yo. Okolo ba mukolwana na komi na mali chance okotumbula batu sika batumbula kate. Okote ya pe mutateka babune o eza pesha dans akobenga na yo akoloba no ndoki mais ayebiteke nde asimbi yango makila batu ndone yende ndoki. Babite boyi batikali kolia wana bangonde batikali batu na makambo ya mukili ya butu bino bokome sanctifié parce que maboko na bino ego komaka pur donc ça makasi bon mais au comprendre longola désir charnel mikolo possibilité yé c'est pela mikolo yé pena ngote c'est pela za toujours nécessaire. Pour venir ba motamla kana mawa ngapenza liloba ngona o comprendre banda na kendeke lipamboli tous les jours lipamboli pe eza obligatoire tous les jours te lipamboli tous les jours eza kozanga kondima moto azana na kondima kilto eboso côté eleki lipamboli nyonso tous les jours donc kana kondima wana message oyo kilelo yango ne kosala misala durant toute la semaine. Mais mingi bakanisi so lelo ay lipamboli na tongo est-ce que bezo comme bidon sur ba pauvre na limité bazo ko empêcher quelques fractions ba ina ba limité 8 7 18 9h bazo ko 10h voire même ils viennent musiba comme beta libako na porte à ma tête ça que na montre prophète ngo vraiment joye baté banda to yaki a missionnaire so côté mutuka yela avant de na yete so mwana mutuka ko na kwa wana ye yet miso tutongo tipo kwa bamusu bakoma tala moye batala côté porte ezarate bakoma côté balabala musu babimite soto zana kwa kuna kata kuna porte anunga to mona te toke na tina kwa balabala musu bakatisa katina kwa kuna batala bazo sambela na kusambela kolo tinda eno kino kyao tinda eno kibongo yo okewa konda zana maboko minete ye maboko mibale bino maboko mi. Il n'y a pas une différence entre Konde et tout le monde qui se trouve ici. Même mingi bakoma bacha yeme yazalaka na likolo te moto azalaka na likolo kaka yawo Jésus-Christ de Nazareth yeme yeza makambo nzoto alors botanga cede nzoto te botala cede molimo mitala ke o ya kondimela Jésus-Christ de Nazareth bakosala misala nyonso Christ asalaki bo bakozana kondima bakoloba même na ndako o toi d'ici et va te planter quelque part et ça va obéir mais ce qui n'a pas limité c'est parce que kondima zano no moke malado yo ekusila ndenge nini mais comment leçon besoin leçon moi non même dans nzela zo dirige na chauffeur mukolo iye mwana maloba koma oloba ezos ko sauver motinos koma bakanga mutuka pe ya lobingana kende koloba kinga biloko wana so lobi me bakosa ona buloko nana ko za ide wana ke batu bakangi eloko ezana biloko wana na komba natina kutanga komwe ona munoko ezala kateza kilo boke ne kondima ke yangai po sauver kaka milimu na batu oye ebika ikende tana mituka ndenge ko mosala ba dono
bat bazo kufa nzela bandu surtout ndiko le bongi nzela ba ko bat ba sopana ko sopana bebe salongo bo sala mingi na boulevard et réduisa makama mingi et comme un peu rare salongo bo sala partout et longo la kabisimbo nyonso batiana ba kwa wana bo sala toujours na courage au contraire ko sala salongo mingi basi balemba no ngai seigneur ngazo sa pambula ngate na ke salongo nazonga kende ke yawa mona kabino a contempler la grandeur valeur bozo pesa pona mosala na ebongi sanzela pona batonio amen bande na Kristo. Est-ce que vous comprenez le message là? Mais comment est-ce que moi na liloba ko sala même les kama ego sala même ya liwa même na masuwa so zawana ata bakana ko sopana tamsu a partir ko ndima na soko banga ka yao so tika oto sa péché dans elle ozo simba de soute même masuwa ego za sali à travers yo. Et ce peut que nous sali kama kola ko lakisa avant o lamuka koko date c'est facile o yebsa même o tambusike kola lakisa ma be pona masuwa so ke danger zali bino ya weza apesi bino mwinda ko ngengisa partout sika mulile zali me bino bozo ko mona me moni a on église lo baka muto moko teka ba sakolite na yo oko mona na yo oko yoka ya yawe bo sala effort longola donc longola idolâtrie. Un jour, on a bien sûr qu'on dit mes amis, il peut pas aller travailler, soit recevoir les gens, mais bien sûr, on tourner dans qu'on dit. C'est pas tous les jours qu'on yamba, qu'on coûte na comment on a qu'on est aux gens sali, qu'on observe qu'on tosse à kako volontaire, qu'on a la crime envers bâtonneuse, qu'on évite pas problème envers bâtonneuse, qu'on sait la motonneuse sont malam, Moïse à la cale, les trois autres êtres vivants, qu'on soigne yango malam. Attends plus tard, qu'on dit ma soeur colis. Kondimaso ekoli ata bokuti nyoka disi bokubomate bokata ngo mitute bokanga ngo bocheke quelque part bato baya kotala ka bafuta ka mbongo. Est-ce que vous comprenez? Bato baya kotala ka bozo bokola ngo e bongo isika nyoso batia zo banyoka banguma banana toute espèce ya banyoka batia po bato bafuta ka mbongo peso kote sa pembongo mundela bomakate yona mundela zo mayele. Monde ikoya kosuka selon les scientifiques. C'est vrai que ba oyo ba konjo bazana mayele bazo teme la arme à destruction massive. Qu'est-ce qui devait amener la fin du monde? C'est ba arme on ba kosala un jour pour la planète, so ba côté na planète mususu koto va bombarder arme wana terre yo se pandani. Est-ce que vous comprenez? Ça tel peut ba konjo so bazo teme la arme à destruction massive. Et qu'on détruire quand m'acheter. Bah monsieur basala ka tout pour na ulugande ko kane ko détruire par planète musus. Ba homme de science bazo bakisa mayele na bonzo mat. Bazo bakisa connaissance na bango na ndenge musus. Ba comme na même fort na ko fabriquer même moto bazo luka ba étudier comment on peut prendre le squelette wana après le squelette est commis ba commis bamba besuni ba tie mo ppp et comment bouger. Voilà mayela mundele yo tikali kaka na place moko ya walinga bakisa mayele na mutu ya bino banwa abakisa pe na bango po bazar quand même bien ils raisonnent ils réfléchissent ces gens là basuka kaka place entendement place moko te mayele na bango ikanga maka place moko te certains bon mona lelo asali commerce banguba nguba tambolite lobia comme na maniok tambolite azoko progresser à Luka place ne ko s'arrêter pour réussir ça. Amen bande na Kristo. Donc on mona ki ba komaki na bazaki na machine ya ko tiaka misapito do et longo e comme ordinateur cheka makambo communion se komami plus tard ko zala mususu o cheka na télécommande makambo bimi plus tard ko zala ordinateur ya makambo belete ezaki ya minene ya banzungu minene siko ba changer comme ya plat na ba télévision comme plat un jour ko koma ndenge mususu ba cheka na place na mur ba dessiner comme télévision e bongo yo noir o vendre les places nini ozo multiplier place et force ya ko yina force ya ko swan pour comprendre bien ce ballon blanc bazana makamnyo swana entre surtout na katina mboka na bango ja rare que ndokuta jeune garçon mi bale ba obunda lipa lipa nanga lipa mais awa
bosala ina inventaire recensement na babalabala banda tongo tiero batu combien babeta ni makofi